Mama, Toto Dio, Mama, Rosalina.
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Ngongana nisaidi. Tusingi tata mama ceux qui nous aiment Kongo Brazzaville, Kongo Angola. Tuiziringi munosaya munasalo kino watu vana. Mpasi twasala kyoto mwene kyo mpasi. Kuna tutu kiringi mpasi ya nzungu mvita malema nsatu. Tuka mubivinga mpasi mrimungu mubafamilia. Vita za zozo frontera mpasi mabamba. Wakina munanga ya kweza mwasalisa sekretari tukalala ya wapo kansi munongolu sabani batatu bandongu katulebekena ko tuisiri mono wansamu nzambi yetu papa tala papa tuisiri yonkutu zetu zatuuka tata selu senze mana kuna ntwala mana kutudikira mana siku ya mina yandi sikalonga bizi papa kulumuko kwa kuwalonga ntima yetu mpashi twasisa mambi twakusalila bona busongele mukumbwa wase mwana ya dada amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tokosimba mokanda ya tata nzambe tokotanga miboko zomia ya tata nzambe. Exode chapitre 20 verset 1 à 6. Tolobi tokotanga na mokanda ya Exode chapitre 20 verset 1 à 17 puis tokolekana 12 préceptes ya lingomba. Soki tomoni tokotanga na komba tata mwana pe tata molimo santo.
Nzambe alobaki makambo oyo nyonso. Ngai nazalaki Yawe Nzambe na yo, ezali ngai nde mokomisaki esika kokumisa banzambe te mobele ngai kosala ekeko moko te mpona kokumisa yango ezala ata eloko nini oyo ekokani na kelamu oyo ezali na likolo awa na se to na mai oyo ezali na se ya mabele kofukamela banzambe ya ndenge wana te mpe kokumisa yango te pamba te ngai Yawe Nzambe na yo nazali Nzambe moko ya zuwa. Bato oyo bayinaka ngai napesaka bango etumbu na bana na bango, bakoko na bango mpe bana ya bakoko na bango. Kasi bato oyo balingaka ngai mpe batosaka mibeko na ngai nasalaka bango bolamu na bana na bango nyonso oyo bayaka nsima kotanga kombo na ngai Yawe Nzambe na yo na makambo ya pamba te. Po ngai Yawe nasalaki napesaka etumbu na moto nyonso oyo azali kotanga kombo na ngai na makambo ya pamba. Kanisa ngai na mokolo ya kopema, komisa yango mokolo ya bosantu. Sala misala na yo nyonso na kati ya mikolo motoba, kasi mokolo ya sambo ezali mokolo ya kopema ya ngai Nzambe na yo. Mokolo yango okosala mosala moko te, ezala yo moko, ezala bana na yo ya mibali to ya basi, ezala bawumbu na yo, ezala banyama na yo, ezala bapaya oyo bayei kofanda epai na yo. Pamba te na kati ya mikolo motoba nasalaki likolo na se ebale mpe biloko nyonso oyo ezali na kati, bongo na mokolo ya sambo napemaki yango wana ngai Yawe nabenisaki mokolo ya kopema mpe nakomisa yango mokolo ya mosantu. Tosa tata na yo na mama na yo mpo ozala na bomoi molai na mboka oyo ngai Yawe Nzambe na yo napesa yo. Koboma moto te, okosala ekobo te, koyiba te, kokosela moninga makambo te, kolula eloko ya moninga te, ezala ndako na ye, mwasi na ye, mosali na ye, ya mobali to ya mwasi, ezala na ye ya mobali to ya mwasi, ngombe na ye, mpunda na ye, ezala ata nini. Toleki na mibeko 12 ya lingomba. Tosala eta pamba te bokonzi nyonso euta na Nzambe. Linga bato banso ata kutu bayini na yo, esengeli olinga bango kaka. Komela likaya te, komela bangi to diamba te, komela masanga ya milangwa te, kobina te, kotala pe mabina te, kosukola bolumbu te, kolala pe bolumbu te, koswana te, kobunda pe te, kosala kisi te, pe kokende epai ya nganga kisi te, futa mpako ya leta, kokanga kanda pe kobombela moninga na yo kanda te, ndima mabe mayo liboso ya baninga. Kolia ngulu te, ezala ngulu ya mboka, ngulu ya zamba to ngulu ya mai, kolia yango te. Bamakako nyonso kolia te, kolia pe nyoka te. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Tokomi na tour de chant.
Salima so
Yasisa bana mukitona jau Yatina kompa silwa kendela Yasisa bana mukitona jau Yatina kompa silwa kendela Yasisa kendo mukitona jani Yatina kompa silwa kendela Yasisa kendo mukitona jani Yatina kompa silwa kendela Yasisa bana mukitona jau Yatina kompa silwa kendela Yasisa bana mukitona jau Yatina kompa silwa kendela Yasisa kendo mukitona jani Yatina kompa silwa kendela Yasisa kendo mukitona jani Yatina kompa silwa kendela Kanda ngombe ukibanzanga Konde ibangwa jame kwena etini nuko Konde ibangwa jame kwena etini nuko Inuleti zebala simulu Konde ibangwa jame kwena etini nuko Inuleti zebala simulu Konde ibangwa jame kwena etini nuko Kanda ngombe ukibanzanga Konde ibangwa jame kwena etini nuko Kanda ngombe ukibanzanga Konde ibangwa jame kwena etini nuko Inuleti zebala simulu Konde ibangwa jame kwena etini nuko Inuleti zebala simulu Konde ibangwa jame kwena etini nuko Konde ibangwa jame kwena etini nuko Konde ibangwa jame kwena etini nuko Konde ibangwa jame kwena etini nuko
Na kombo ya tata pe mwana pe tata molimo santu. Tukomi na tango ya libondeli ya pasi. Tosengi na papa révérend Matondo Joseph akopesa biso libondeli. Tusa muna zola kwangese ikwa mwana ikwa mwanda velela tufuka mene vanthalisange tata nzambi vanthalisange mfumo tu Kristo vanthalisange tata mwanda velela tata simonike mbaunkiangani beno batatu banlongo lukuna ku iluseni byampa mutata kisolokele mutata dalungana mutata ngena kuntima beno bayikalilanga tukalubantiko luna yetu mumbando yi mutata simoneke mbaunkiangani yani si wakala izimbandu silanda kunima kadi yandi nzala fumu tufuka mene muvutila funde matondo munankende zola kutusongo ntsokwanthanga ngeme ndutoke bafukuli ya mvimba tukelenge bonso bafwa kavena mosi kutumbe tukizenga ni nani kento ngatu bakala mvwama nganti mputu nleke ngatu mbuta nzambe tunkhenda za kuzimonekele mubeto tumene mona lya kalombo kyampa tuizidi mukuyenguluka mukusanisina mukusadila kunkamba Yerusalemu kutitomo kama kandi zindinga mulekule kitalabana baku ba surveillant banza mvimba papa beti kuiza munzila bangakaba kilwekele ntama ba baonso tukikolofana makwe moko balwaka ndwaka luvamu nkinje mpema na matalidi mvutoka nitwa ko tata simoni kumukamba Yerusalemu bika maluta bonso bina programme ya nzambi yetu banzila mpe bana baku siba nikuzuka mzaya mvimba mkuiza mkinza le 6 avril nzambi yetu nkitu ndivova mpasi tutatamine kunchantanga lufa lutusakidi bimbevu byempila mumpila ntsatu zimvita mukonkho yenza ngeka ona wisa elendo musima biwa wonso no utufuile nkenda katika ndutubana tukuba mene bitu ba wonso no papa tukiye kulavana makwe moko ngewa kala ntwadisi beto kala kunima nge papa mpasi mbutunga Yerusalemu nzaya mvimba ya zaya hunge tata simoneke mbaunkiangani wayiza mpasi ivo mkutu kula mkutu sikidisa mkutu kiesesa nzambe to yala kwako yala kwako yala kwako tukivene vana makwe moko papa mana katulenda kubeto bandu ngenza mbika kulenda mu katula ketiketi mubeto katula luyoyo mubeto tuvana lukwikilo tuvana ngolo twakalo twasikila ngenzambi vo yangalele beto mpetu bakiti tuvamu nsamu tusakumtilomba muzifami zetu mudibundu ye munzaya mvimba bikazowokela tukawentanga imani muzola kwangese ye mwana ikwa mwanda velela tulombele mawonsono amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu tukusimba lisusu mukanda ya tata nzambe tukutanga na mukanda ya Luc chapitre 17 verset 37 tolobi tukutanga na mukanda ya Luc 17 verset 37 soki tomoni tukutanga na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu bayekoli batuni ye mokonzi makambo wana ekoleka wapi ye azongisi epai ebembe ezali bandeke oyo eliaka bibembe ekosangana kuna na kombo tata mwana pe tata molimo santu amen. Tobondela na nkumba tata mwana pe tata mwanda vela nzambi ya moyo papa simoki mbankiangani bitumevutula matondo na nge nzambi ya beto ngeme lunda beto pimpa ya mvimba ngeme museto kia bitumekuza na nzwa nge ya vauka samna kuvutula matondo na tadisi ya nge muno mesolama samna kudikila pampangi muno ke nani papa melomba na nge teme na makulu na muno penge vovila na ino wa muno kadinge ke tubaka ntango nyoso ke lombu ke moski ampasi ki tuvingelanga kina tutanga mbadisi mutalisenge tata nzambi etu ya wina tata nzambi bika diambe tike baka awa ya pesa betu luvuluzu na kilumbu ya nsuka
na nkombo ya Tata, Mwana pe Tata Mwanda velela. Amen. Na nkombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Totangaki mikanda mibale pe na 12 préceptes ya lingomba. Totangaka na Exode chapitre 20 versets 1 à 17. Tolukaki na 12 préceptes ya lingomba. Pe toleki na mukanda ya Luka chapitre 17 verset 37. Pour na Exode. Exode la kisi kobima. Soki kobima ezalaka kokota pe ezalaka liboso. Tata Nzambe alakaka koko na biso Abraham ke libota na yo ekokota bowumbu na mboka ya bapaya. Tangu ngonga wana ekokaki bakotaki bowumbu na Egypte. Bakotaki 70. Elaka apesaki bango ya 400 ans. Mais kuna basalaka 430 ans. Babimaka 600 000 personnes. Na 600 000 personnes wana batangaka ba mama pe banate. Batangaka mibali oyo bakoki na mbula zomi na mibali. Moïse mutabimisaki bango na Egypte. Mais tango bakomi na Mont Sinaï, Tata Nzambe apesaki bango mibeko. Po batambola ngo. Papa te lokola Tata Nzambe azali bule esengeli bango pe bazala bule. Tango bakomi na pene ya mboka elaka, Tata Nzambe ayebisi Moïse pona banongi zomi na mibale bakende kotala mboka elaka. Tango bakei kokende na kozonga na bango basalaki 40 jours. Bozongi na bango baye kopesa sango na Moïse, Aaron, pe lingomba mobimba. Esika touti mboka ezali kitoko. Eloko akoluka kuna ezali te. Kasi ekoti. Batu tokoti kuna bazali mbinga milai minene. Toko bunda na bango te. Epai na biso tokobima lokola mayoyo. Likambo wana ezongisaki bana Isaya sesima. Tata Nzambe asilikaki. Na maso yonga na saleli bino. Lokola boto singa ite. Kobanda na bana oya mbula ya 20 tilikolo. Boko sila na esobe. Kaka yose na Kaleb. Bangonde bato singai. Nde bakokota na mboka elaka. Batata na babama. Babimaka 600 000 personnes. Mais yose kaka na Kaleb nde bakotaki na mboka elaka. Lelo yo ezali susuba na Israël te. Ezali biso na bino kimbangiste. Poete papa diengenda yebsaka biso esika nyoso bache Israël tia kimbangiste. Kasi ezala corriger. Toyida yoki malamu mibale kaka bakotaka. Mibeko nyoso ezali mibeko. Mibeko ya mnene ezali te nyoso ezali mibeko. Mais toko beta sete na mibeko oya liboso epesami na 3e verset. Tata Nzambe alobi kokumisa mutu mususu te bebele ye. Tomituna ngai na yo. Tokumisa kanani. Na mibeko toleki. Toleki na 12 préceptes ya lingomba. 12 préceptes ya lingomba ezali nde bokoko. Bokoko na biso. Ya papa Simo Kimbangu. Soki tozongi sima na bana Israël totali lisolo ya Daniel. Daniel atosaki bokoko na yango. Abimaka ndunda ni atosaki bokoko. Batata na mama lelo yo ngai na bino. Toyeba kotosa bokoko na biso. Tokobeta se mibeko epa na biso. Biso boye. Kobina te pe kotala mabina te. Batata na bamama. Ka awa. Tata bolimo sa aye ko rappeler biso. Presque biso banso, presque. Tubanda ikobina na défilé. Biso nyonso tubanda ko mutala mabina. Yo lobi ke ngai na bina kate. Ngai na talaka mabina te. Soki mokolo wana tata kataka mokano. Yo tembeni yongo kocha. Aye ko rappeler biso.
tozali na misu tozali komona te, tozali na matoi tozali koyoka te. Batata na bamama mpona mibeko toyeba kotosa mobeko ya bokoko na biso mpe ekopesa biso makasi. Mokanda oyo totalingi ya Luka. Luka ye nani? Luka ye kaka mutu akomaki mokanda oyo. Luka azalaki muyuda te. Luka pe azalaki moyekola kolo Yesu te. Luka azalaki mu grec na mboka ya Tchoka Sila. Azalaka pe docteur. Kasi akomelaki biso mikanda mibale. Mikanda wana akomelaki biso, akomelaki yango ndeko na ye Théophile. Mukanda ya Luka akomaka yango pa ya banani. Atunaka pa ya banani. Epa ya mama Maria, mama ya kolo Yesu. Bayekola kolo Yesu po ba misusu kasi musala ya batoma. Ya ibandeli atunaka yango. Me oyelandi ye moko avivaka yango po yete azalaki moko ya bayekolo ya Toma Polo. Bakutanaka na ye na mobembo no ya mibale na mboka ya Toloa. Batata na ba mama. Esika totwangi awa. Totangi na 37e verset. Ezali mutuna bayekoli batunaka kolo Yesu. Koya na yo ya mibale ekozala esika nini? Adresse. Azako bayekoli batuni. Po etene bandeli soko mati likolo kuna ba pharisien batunaka pe kolo Yesu. Bokonzi na ye. Okoya tango nisi. Eloko nini kolakisa ke oyo mwana moto oye. Mais biso tozui précision na place o bazoko tona adresse. Adresse na ye. Kolo Yesu abombaki te apesaki. Alobi esika ebembe ezali. Esika ebembe elali, esika nene bingondo ekozala pona kosangana. Batata na ba mama. Lelo tozali le 1er avril. Toyebi lisolo ya malamu. Biso nyonso tomati na mbaka Yerusalem. Mais le 1er avril 1960, kolo Yesu pona kokokisa bilaka na ye oya lakaka bana Israël. Le 1er avril amati na mbanza. Papa mfuma mbanza na ndako na yo tokobenga Petit Mese pembene ya Kilongo. Aza kokokisa maloba na ye. Ndenge tolandaki lobi tango tata molimo santo akoyebisa biso tango nyonso ke tata Nzambe soki alobi likambo na ye atayumeli kosala makaka. Kolo Yesu aza kokokisa maloba na ye. Depuis le 1er avril 1960 elongo na chorale ya Yerusalem. Baza koyemba nzembo ya Yerusalem mbanza ya mpa. Mbanza yo ya nsilu twasila kwa se. Yerusalem ya koyeba ka nzembo wana. Batata na mama lelo le 1er avril tomati na Yerusalem. Bana Yerusalem mukolo wango boza kokanisa yango toyeli ndenge nini po biso mutu toyaki elongo na papa fuma mbanza kolo Yesu na kati ya na mbanza. Tangu akoti na ndako pe mbala moko amati Kinshasa pona kokutana na papa Fumalongo pe papa Kisolokele po nzoto ezonga na Yerusalem. Lobi ekozala lede. Mokumba wana epesameli na ba surveillant. Tala likambo ya munene. Nzoto ya tata molimo santo. Oyo mokili mobimba tozali kokita. Tozoko ya kogumba mela. Biso bangondo tozali kogumba na tango nyonso. Epesameli yo pied gauche. Batata na ba mama. Pied gauche. Oza kotambola ndenge nini? Oza kotosa. Lobi tata Nzambe na kolo Yesu ba rappeler biso. Nyonso mibeko koyeba kotosa. Tala pasi ya batata 41 ans. Kolo Yesu amataki awa na mbanza. Mbanza tangu wana ezalaki te ndenge tozoko mona boye. Petit Mese na Kilongo. Bango mibale. Po tango nyonso papa Mfumalongo akotindaka. Akotindaka batu po kolo Yesu ayambaka ye na Yerusalem. Batata na ba mama. Ye kolo Yesu ye moko ayebisi biso tumama kuluti dinkai. Na nyonso tokosalaka. Il faut toyeba ko tumama. Pourtant ozo ko tumama oza ko sala nyonso. Ba papa na ba mama toyeba ko tosa mibeko ya tata Nzambe malako na ye po te tobika. Ye moko tata Nzambe alobi biso a rappelé biso ke
azali koya bokosi tokosepela kasi malako na ye tobomba yango mama ya likambo tokokende na yango bokonzi ya tata nzambe se eya ezali awa na Yerusalemu toyeba kotosa maloba na ye po tobikisama na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo totelema tobondela tate to wena muzulu bika nkumbwa kwa zitisa bika kimfumu kya kukiza bika luzolo kula vanga vantoto bonsomu zulu dia kwetu kalumbu tuvana lumbo ki utuyambula mfuka zeto bonsobe tupetu yambudi batuvudi mfuka ututana mpuku niko kasi utwanza mkwambi kadikia ukimfumu yengolo yenkembo bya mvu mukumbwa seye mwane tata mwanda vela amen tusengi nzembu. Alleluia, nkembwa baveledi, kwa balongo mfumu Yesu kembeswa, tata simo wabangikwa, pasizingi kamweseswa, kulusu katambula, pasingendombe wakembela Alleluia kembwa baveledi kwa balongo mfumu Yesu kembelwa kembo Alleluia kembwa baveledi kwa balongo mfumu Yesu kembelwa mama mwilu wabangikwa pasizingi kamweseswa kulusu katambula pasingendombe wakembela Alleluia kembwa baveledi kwa balongo mfumu Yesu kembelwa kembo Alleluia kembwa baveledi kwa balongo mfumu Yesu kembelwa. Munankumbwa seye mwane mwanda velela uunu kia tatu mulumingu kia ntete mungonda iyanja mumvu wa mafunda mole makumole yesambani tulongolo malongi meto kwa papa Londala Ndongala Albert yaani wena inspecteur nationali wa bibi demokratiki Congo mukimvuka kia MSSK wonampe nlongoki ku sa 7e promotion école biblique utotangidi nkanda miole wanzole wa mosi kapukia makumole nzira ya ntete na te 10 nsambwadi nilandane musiku 10 ezole myalibundu malongi tubakidimo munkanda wa Luka kapukia 10 nsambwadi nzira ya makumatatu yensambwadi Exode 21 à 17 12 préceptes et puis Luc 17 37 tolobi lelo ezali mokolo ya misatu mokolo ya yambo na sanza o ya mine mobu makoto mibale tukumi bale na motoba moto auti kote ya biso ezali papa Londala Ndongala Albert
ye azali inspecteur national na RDC na lisanga ya MSSK, Mouvement de la Surveillance Sociale Timbangiste. Pe azali moyekoli na 177e promotion école biblique. Atangeli biso mikanda mibale Exode 21 à 17, 12 préceptes de paix asukisi Matei na ina mukanda ya Luka mokapo ya zomi na sambo nzere atukumisa tuna sambo. Donc Luc chapitre 17 verset 37. Catholique pour na ba communiquer. Bureau funéraire ya Ngombe Kinsuka ezali kosala rappel pona bokundi bibembe na cimetière esengeli to kunda yango na limemia, c'est-à-dire 1 kobini sa cercueil te, 2 kotelema pe kovanda na dali ya cimetière te, 3 koteka pe kosomba biloko ya kolia na kati ya cimetière te, 4 boteka pe bosomba biloko na bino likolo ya ngomba, 5 sima ya kosala musala na cimetière botia bopeto propriété na esika bosaleli musala, 6 avant ya kosalisa musala pe kokunda ndeko na cimetière leka nanu na bureau ezwami na résidence mama mwilu pona ko éviter ba déviation, 7 na nzela wana esengeli toyeba ete bureau funéraire ezali pona kotia ordre na cimetière. Papa César Mbungu mutu achaki loboko luzaisu landela zitu kitwavewa kwa mzambieto tata Simon Kimbankangani tata Mwanda Velela ntinwa mintinu zitu kadikilanga nkangu ani ukuizanga ku Yerusalemi munkinzi mya minene direction générale ya kinzungilila kya Yerusalemi sikilisi marata 10 vo restaurant ya Zumbu Jakela si yakala ya zibuka mubilumbu bya onzo bya kinzi wale 6 avril 2026 mudiodio rata munarata to sitwa tombola nkuta ya yingi mpasi twaza ya kamba nkangu utoka mumarata bima ebitu tombola mfundi bikwanga mafuta nguba nsaki madioko nkuni ebonzo bobo buza ze mbongo bonzo buza zengolwa muna minkanda bima sibya yonzamana kuna kavi ya Ajax tuka le 4 avril 2026 na teye le 7 avril 2026 ngizulu ya mbote le président général révérend Mayamona Ndofunsu pasteur bana misatu liyebisi na bana misatu lokaya Manianga Grand Kasai milulu nyonso ya minene tolambaka pona kolesa bapaya ya tata Molimo Monsanto ba président ya bakan bikateli bozwaki bola la pongite tosengi fufu bakwanga loso madeso bondu ndunda nyonso lia makaboye ba ke le 2 avril pe le 26 pe le 2 avril 2026 to pesaka fleur mercredi le 1er avril 2026 sima ya nsinsani ya mazuti pe lukumu ya tata nzambe na biso nyonso bana misatu tokutana na tribune ya monene na ngonga ya mukuse botosi eleki mbeka ya kotumba mama basikila malata président Ndachaki Loboko. Direction nationale ya Apakin Kamba Nouvelle Jérusalem ezali ko rappeler na batata nyonso ya 4 camps ba pèlerin ba section pe territoire ya Luozi ete tata mokonzi ya bule alobaki na biso tata ete mobu mois 2026 ekoki kosilate alingi komona bateau de pêche ya biso batata na misu kasi na ba photo te esengeli asengaki $5 na tata nyonso pe tosala na bansinsani pona ko renforcer bosombi bateau de pêche ya mibale papa alobaki ete bansinsani ya batata pe ba mama ekomi chaque fin du mois ya misatu le 20 mai fête na biso batata etikali kaka sanza moko na yango tosengi 10,000 francs na tata nyonso chaque semaine pona ba nsinsani pe $5 ya tata nyonso ya deuxième tranche tikino tokosomba bateau de pêche batata tango yangoyo towelela esika na biso ya liboso lokola ba porte ezali nanu ya kofungwama soki otosi okoti soki otosi te otikali kasi toyeba ete tata mokonzi ya bule alingi
biso banso tokota le président national papa Mavinga Vangu mama afikina koma tata mwana pe tata molimo mosantu na lotomo ya mama président général mama Mwilu Mata esengami na ba mama nyonso na kosala recensement na ba kana yepe na ba section nyonso na tina ete papa mokonzi ya bula azali na posa ya koyeba effectif ya ba mama na mokili mobimba na yango mama présidente na bakan pe ba section bosala makasi fiche ezali na 1000 francs suka ezali avant le 27 avril 2026 tango bokoya na fête le 27 avril bomema ba rapport nyonso ba mama boye ba ete le 6 avril nyonso to lambaka to bongisa malamu po ete bapaya ya bakoya ebele mama présidente bosala makasi po balobaka miyoyo na nzela na yango so ipe na nzela na yango versement le 4 avril 2026 kaka ndenge tosalaka na bekateli nyonso le 27 avril tokoyamba bapaya ebele baoyo balingaki koya le 28 mars 2026 bakoya le 27 avril 2026 biso ba mama ya nation kamba to bongisa malamu pona bekateli na biso surtout biloko ya ba cadeau pe sinsani kim makasi ya ko lobate présidente nyonso sala makasi tikat ete tata nzambe pe nkolo yezu tata molimo mosantu ba pambola biso président national mama ba sécuriste na tozali na yango esengami ya ba sécuriste nyonso ya PGV ete secrétariat ezali na bosenga na biso omokolo ya mercredi lelo mercredi le 1er avril 2026 na ngonga ya 15h na kan na biso sécuriste nyonso tosalaka na hôpital ya Yanda tomonana sauf baye bakozala na service boye malamu tosilisi boye na comité mosantu secrétariat national direction nationale ya bandoi ezali ko bengisa ba époux ba épouse ya bandoi oyo bavandi na le 4 camps ya Nkamba pe ba section ndakisa section Gomatadi Mbanzansanda Kiana Mwemvo Malanta Zumbu Kinkoni Nsumba Nazareth mpe section Kamba oyo ayebi abala tatato mama oyo azalaka na kombo ya papa Simon Kimbangu mama Mwilu papa Kisolokele papa ya Lungana pe papa ya Ngenda bino banso bomata awa na ngomba esantu Nkamba Yerusalemi mokolo ya misatu lelo mokolo ya misatu le 1er avril 2026 na tongo après sinsani ya mazuti na tribune ya monene mama ya likambo boya koyoka yokelango awa notez bien kolingate bayebisa yo kasi yo moko yaka komi yokela mpe toko sala kaka 30 minutes direction générale ya Fareki bana nkole ezali koyebisa na ba membre nyonso ete mosala ya Nzanzalonga ebandi esengami na biso nyonso to monana ka kuna mikolo nyonso bokende ebele pona kotimola fondation ba mama pe bozanga te notez bien misala ezali kosalema mikolo nyonso papa secrétaire général mutachaki loboko direction nationale ya Afrique Nkamba ezongisi matondi likolo ya matondi mingi pa ya tata molimo monsanto papa Simon Nkangani na ba papa conseiller direct pe ba mama conseillère direct ba mama révérende pe lingomba mobimba na lisungi bosungaki biso physiquement moralement financièrement et spirituellement tango tozalaki na milulu na biso ya le 17 mars 2026 ebandaki na kimia esukaki na kimia mpe na esengo to kangama kaka na makambo misato oyo tata molimo mosantu akote ya kabiso tango nyonso bolingo mibeko mpe misala potozwa mapamboli le président national papa Makola Dikizeko Emmanuel catéchiste direction générale ya la vision et bengisi bana nyonso ya la vision esika bis ya rateliki etelemaka na tina ya misala tomateli na Yerusalemi na sima ya nsinsani ya mazuti papa Ndandu fils de l'homme ye mutache loboko toleki pona nécrologie na comme tata mwana pe tata molimo monsantu lisanga ya ba volontaire
ya groupe MKB bazali na mawa koyebisa bandeko bayebani pe lingomba mobimba ete tosili kobungisa moko kati na biso na kombo ya papa révérend pasteur Kawantwadiko Gabriel uta omokolo mwa le 17 mars 2026 ye azalaki moko ya batambusi ya misala na chantier Ndimbankenge Nsala nzoto ya Mowei ezali na ndako ya Malili na Ngome Matati bobimisi ya nzoto ekozala mokolo mwa mercredi le 8 mars 2026 pe ekoya kolala na mboka Lukengo jeudi le 9 avril 2026 bokundi omalita ya Ngombe Kinsuka papa Moïse Tungavo mutajaki loboko toleki pona kopesa na mbote tosengi na faki tomi bongisa tozali na attestation spéciale pour nos kimbangisi ya papa Kubediko Hélène autaki na Brazzaville azali na lingomba ya EEC azali pe elongo na papa Lukwikila Mwanda Landry bayaki po na cas de décès tozali pe na recommandation ya mama Lucilao Landrine Fideline autaki pe na Brazzaville azali pe mondimi ya EEC azali pe elongo na papa Lukwikila Mwanda Landry bayaki po na cas de décès tozali pe na recommandation ya mama Banku Mankenda Rosette Asia autaki pe na Brazzaville ye azali mondimi na biso ya catholique azali elongo na papa Lukwikila Mawanda Landry ayaki pe pona cas de décès tozali na recommandation ya mama Matondo Nikipa Gloire azali sympathisante fonction na ezali libéral azali pe na papa Kikari Nde ye ayaki pona pèlerinage tozali pe na recommandation ya papa Bilala Congo Dieudonné azali sympathisant azali pe na gestion et intendant na primature azali ayepo na pèlerinage autaki na Kinshasa tozali pe na recommandation ya papa honorable Majesté Patrice Tangu Adandeja azali sympathisant président ya Akab Asbel azali pe elongo na papa Abdel Anjat Hakim Layeye na mama Kabala Batuseki Rosette na papa Musala Luzembi Modeste na papa Junior Ntungulu Nteba papa David Kinuide na papa Konjo Guy Landry Boko bayaki pour na pèlerinage pe tozali na fait de route et outil na secrétariat général des affaires sociales na centre féminin Marie-Antoinette ya papa Pongo Kitumbu Paul azali agent a outil na Congo central aye ko participer au festivité le 6 avril journée du combat de papa Samuel Kimbangu to sengi na bandeko banso botele mapoete lingomba epesa bino mbote faki sepelisa bango. Topesa bandeko na biso mbote comme ça tu yaboule na kombo ya tata ya mwana petata molimo mosantu okugina bino kovanda toleki pona kotanga kelke bimbangi kimbangi ya mama Kilapi Mambu Deborah ya uti na Anvers kuna na royaume ya Belgique azali surveillante ya MDSSK ayepo na festivité ya le 2 le 3 avril tozali pe na kimbangi ya mama Kilapi Dietelwa
Nefertiti auti na toujours kuna Anvers na royaume ya Belgique azali pe surveillante ayepo na fusillade l'idée le 3 avril toali pe na kimbangi ya mama Nsiangani Changa Megan azali pe surveillance MSSK auti na Anvers kuna na Belgique tozali pe na kimbangi ya mbuta na biso papa révérend Clovis Mayobo Boapangu ya azali pasteur ya paroisse kuna na Lukodi na Ilebo ayepo na festivité le 6 avril pe kimbangi ya papa Mbanza Kabongo pasteur ya paroisse auti kuna na Masimanimba aye pèlerinage pe soins spirituels pe kimbangi ya suka ya papa révérend Wawa Lesau Bonikai ye azali pasteur conseiller au cabinet ya tata Mukonzi Abule azali longo na papa révérend Mwanda Tondo pe papa Matukondolo Maxime baye pour la rencontre papa Mukonzi Abule to sengi ba mbuta na biso botele mape bandeko banse boyaki na bimbangi eleki ebele moya kotanga yango ezali te pour na ngonga to sengi bolimbisi botele mabantu pote to pesa bino mbote faki sebelisa bango. To pesa bandeko na biso mbote na komisa tula ya mwana pe molimo mosanto to fokole to bokele papa pasteur la ville sainte mbuta utakuntwala mpasivo afokola tezukisidi. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo tolandi banso na bokebi matei bapesi biso na mokolo mwa lelo mercredi 1er avril 2026 mai toyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika makasi na mabondeli ya tongo mabondeli ya ngonga soirée spirituelle pe babeko tolemba te tokanga makaka makasi na mabondeli mbonge ata ezali ndenge nini assurance ya Nzambe na biso elonga ezali incontournable donc elonga ezali na ngambo na biso tomikitisa kaka ndenge toyoka kilobi na ba message ba leçon tozwaki ete moto na moto toyeba komikitisa tolandaki ndenge papa mfumu Mbanza amikitisaki yango wana esengeli biso nyonso tolanda Nzembo toyembaka tangini na fuya mfumu ame ovozolele kunlanda yango wana mwana ya papa Simoki Mbangu nzela tolandi ezali nzela ya kitoko nzela ya solo malgré mikakatano ya ndenge na ndenge kasi kosepela na biso ezali biso tozala kaka makasi na mabondeli tokangama na misala ndenge papa mfumu Alongo papa dengenda kuntima alobelaki yango ete na tina ya misala
tolona tobokola makambo mingi ya kitoko tokozila yango na nzela wana. Potongi nkamba pe tolona tobokola tomipesa kaka na makasi na nyonso wana pona kobongisa mboka na biso malamu. Programme na biso ya misala ya mercredi ya lelo, instruction euti na lola elobi boye esengeli to continue kopetola mbanza pe bisika oyo tokoyambela bapaya. Pona mbanza bandeko na biso baflitiste kuna na mai ya sima pe sima ya latrine ya bamomo sengeli evienga. Bandeko na biso ya faki biso pe sima ya biro na biso pe nzinga nango esengeli matiti nyonso ekatama pe elongwa. Bandeko ya service hygiène korali ya Yerusalemi ba surveillant Croix Rouge biso pe tokosalela awa na kati ya mbanza kokata matiti pe kokombola uta na depo central ti tokoma na memorial de programme tokozwila yango a partir ya fondation Papa Simon Kimbangu. Bandeko na biso ya mboka Ngombe Kintsuka, village Ngombe Kintsuka, bavandi na Kamason pe Kankipaku, Baskout, Gaki, Jejeki, Tolobi, village Ngombe Kintsuka, Kamason, Kankipaku, Baskout, Gaki, Jejeki, biso nyonso tokozala na cimetière ya Mama Mwilu. Kongo na maboko na machete. Awa balobi bien biso batu ya mboka ya Ngombe Kintsuka elobi kaka te tozwa mwa parti oyo ya biso ya mboka esili. Doko banda na parti na biso ya mboka biso nyonso tosangani tomati na banza biso nyonso tolandi malamu. Kanfuma pe kanweno zinga ya mintinu ti tokiti na ndako bachokwe tomati ti na palais présidentiel na Kanfuma. Banza biso nyonso tolandi. Mokolo ya samedi baskuti nyonso kobanda na tongo sima mabondeli tokei na aéroport. Baskuti samedi na aéroport. Kaka le même samedi
na tongo kankipaku to continue kopetola nzela oyo euti na mbanza komata na kana biso rive droite, c'est-à-dire parti oyo ezokotalana na Kimiala. Esengeli emonana ya solo ete bato basali na banza biso nyonso tozali kolanda malamu malamu. Biso nyonso tosala molende po ete tosepelisa Nzambe na biso, biso tozwa mapamboli. Biso nyonso esengeli toyeba yango, surtout na biso bato tomonani lokola bapaya na kati na nkamba. Koluka kosomba pondu te, biso awa na nkamba pondu etekamaka te. Manioko ya sukali awa na nkamba etekamaka te. Donc soki yo luki naza na mbongo na ngai naluka nasomba linioko nalia, okomona yango te. Peut-être senga moto ya motema malamu akokabela yo. Kasi awa na nkamba totekaka manioko ya sukali te, totekaka pe pondu te, ndonge etekamaka te, mayebo to tondolo etekamaka te awa na nkamba. Yo pe soko yaki na biloko yango, ketika na kende lokola na nkamba tokozala mingi, na kende kotekela yango kuna, yeba yango ke biso awa biloko wane etekamaka te. Safu pe awa na nkamba ekoki lisusu kotekama te. Donc soki yo luki safu ata omoni yango na mosika, ketika na kende kosomba pasi awa biso safu etekamaka te. Na banza biso nyonso tozali kolanda malamu po ete tobeta na biso mabaku ya pamba te, ke okende kosala négociation quelque part. Na bakan bisika toyambi mingi bandeko na biso bapaya, toyeba kovanda na baninga malamu. Biso batu toyambi baninga lakisa bizaleli ya malamu. Biso pe ba oyo bayambi, biso pe tolakisa bizaleli ya malamu na esika oyo tokomeli. Wana ekopesa kitoko na fete na biso. Bandako na biso ya mike ya simandaku, koloba te lokola omoni bapaya oke kosomba kumba toko defa kumba po ete okanga ndako na yo ya sima. Ezali bongo te. Kasi bamosusu pe soki bazoko kanga bandako, ezali comportement ya biso batu toye. Yango wana nyonso eleka na kimia, na boyokani, na boboto. Biso nyonso tozali bana ya tata moko mama moko. Banza biso nyonso tozali kolanda. Tosengi pe na papa directeur général tata David Wonda na ekipi na yo. Bosala nyonso bobongisa makambo etali mai. Pamba te pasi ekoti deja, feti kutu nanu ebandi te. Tobongisa malamu batu bazala à l'aise pendant la fête. Lobi fête ekobanda. Donc lobi mabondeli na biso ya 9h30. Tina wana biso nyonso oyo tokotaka réunion préparatoire
directeur du cabinet à l'intérim, asengi na biso nyonso, kobanda ba chef de camp, ba chef de mouvement, association, service, bambuta ya sécurité, pe commission ya fête, biso nyonso na mokolo mwa lelo na 15h, tomona na kuna na mise pour na réunion préparatoire. Awa tozali na communiqué ya bande kona biso ya Grand Bandundu, commission de construction. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre, tozali na esengo ya koyebisa bana nyonso ya espace Grand Bandundu ete ndako na biso pakebo ezali parmi bandako ya minene pe ya kitoko oyo tata mokonzi ya bule sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani atie motema pona koyambela bapaya na ye ya minene na milulu ya le 6 avril 2026 oyo tokozo kokisa 105 ans ya lingomba na biso. Ezali événement monene pe historique spirituel yango ndako ezali monene pe molai mingi na yango ezoko senga mbongo mingi. Lokola d'ici le 6 avril tokozala na nsini sanité nde tosengi na mutu nyonso ya motema malamu ozala mwana ya Grand Bandundu to mwana ya Grand Bandundu te, ozala mutu ya République démocratique du Congo to diaspora, omonani na mwa eloko ya muke oye koki kosunga baninga peut-être pona kosomba saki ya sima to barre de fer to eloko nini ekozala le bienvenu po ete topesa maboko mosala esalama malamu. Fait en Kamba le 1er avril 2026 pour la construction. Révérend Sylvain Soalengue, président général. Pour la kosilisa, sima yantsinsa ne mazuti ya lelo, bande konabiso ba surveillant ya Londres, nde bako répondre na devoir oyo papa apesaki bango yambo baya na Nkamba. Donc banso tokosalela kaka miso na matoyi kuna na libanda. Sika toleki pona bopesa ni mbote faki tomi bongisa. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre to yambi kimbangi ya tata na biso pendeko na biso Révérend Katembo Meya Monio ya zali pasteur professeur et école biblique akendeki Kinshasa natina ya ba contrôle médical auti kozongela biso to sengi na tata na biso esika ovandi telema pote to pese ombote soki pe famille bazali ba telema mbala moko faki. Tika tobongisa maboko topesa tata na biso mbote na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre. Okombo ya tata ya mwana tata Molimo Centre okoki na yo kovanda mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulueki mumbote ya Nsuka twena kindwadi ye sedieto tata Mfuma Mbanza tata Luengisi, tata Nsongianzila, Sinzidi, ditwasi sula muyelu selemi tuka muna 1921, na telumbukia unu tata Mfuma Mbanza, vuendi yetu mukatu kwa yelu selemi, yesimbi di salukia nina kekete bonsu bukasi sulakyo,
yandi inkengili a Yerusalemi tungisi envyengisi a Yerusalemi yandi mpe ukuzisonga ngazizi kia tata mfuma longo tangu zazobuke na wabindama mukuma kia kisalo tulombele kwa sedi yetu tutela mana beto bana taufana kia mbote faki na sedieto kiambote munkumba yetata mwanda velela tulendele kutovwanda tulombele nkunga yesambu kia le 6 avril kwa faki yesedieto sikatofokudila samu mon pela passe j'ai tout sungidiri e ava meno mozengo kiame jidange onzambi tomba et du Saint-Esprit. onzambi zengyakanu mona wanto wansiona Diano di langai ke konka onzambi zoraso kami Kuisa ke kuisa ovanza Wandiana wena yompasi Munawa ukadidi la Okuyandaranga kape Onzambi zodiaciona Oyandaranga mosivana beno Omvalai suyatorolua Kansi wavumbura Kayo Kana
wana vowantu bekangwa Kanchinzambi kekangwako Kadinzambi wasero ka Kwaye towantua ambi Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wase yo ntwadi ongitata mwanda wa velela bika kwa masikilanga muna yetu tuka waya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wa velela. Amen. Vunda vanafulu kondo kwanikuka pongi a kumamanu lusunturuka kindu lukandama gei lukunda lukundatin pongi anditusu kodata langis
ba tata e ba mama kiambote kieto awe itukolele beto mpetu letezi o kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi ngate na biso na kat nanda kwa Nzambe ndenge bautikote ya biso wana nde bile na biso bomo bapesi biso yango nde ko batela biso moy mobimba pe ba programme nyonso oyo lingomba abongisi introduction ya tata Molimo Santu Papa Simon Kimbangu Kiangani kotala mnene ya musala ndenge bauti kote ya biso na litei papa auti kote ya biso batuna kankolo Yesu likambo yango ekozalila wapi ekozalila ndenge nini na kati na Yerusalemi ezomona na te ya solo na mois de décembre Papa Simon Kimbangu Kiangani asengaki biso tobongama na ntina ya le 6 avril l'an 2026 biso tomonaki liseki papa alobi ete totonga bandako bakaboli biso bandako tosomba mituka bakaboli biso ndenge tokosomba mituka ye ayibaki na ntina nini date ya le 6 avril l'an 2026 sikoyo lelo tozali le premier normalement biloko nyonso wana fezala il a fallu la représenter le 22 mars kasi tosalelaki bolingo tata Nzambe te Nzambe likambo ndenga abongiselaki yango esi emonani le 6 avril tokomona bapaya ndenge bakokita ao yango tokosengaka ntango nyonso bolimisi na ntango tokotosaka te likambo na ye ekokani lokola litei bapesi biso na kati ya ndako ya Nzambe le 6 oyo kozala te yango mwangonga moke oyo etikali na biso ndenge bapesi biso ndenge nini tokobongisa Yerusalemi kokombola ata moke oyo etikali biso grâce wana malamu totosa Yerusalemi ezala propre oyo nani tobosanaki nani teke papa ya pe bakoya kolia ekozala soko bosanaki moke ngonga eza nanu bongisa papa ya wana ndenge bakoya soni ezala te soki tosali oyo tata Nzambe atindi biso tokozwa nini mapamboli tokozwa mapamboli yango tozala bana botosi tolandaki mingi oyo papa Liangeni alobaki insistance na biso basurveillant bamouvement nyonso atangaki kasi insistance mingi na biso basurveillant emonanaki kutu ke litei tokozwaki lobi ya papa Liangeni yango tokobanda kosalela ndere papa Liangeni azalaki na biso elongo me na bonzambe azalaki na biso azalaki na biso te azalaki na biso tozala bana botosi tobongisa mboka biso bapie gauche fete na biso ebandi lobi me lelo topanzana po tobongisa mboka bainstruction nyonso bapesi biso yango nde tokosalela tokozalela ntinsani ya 15 minutes papa de la ville respecte chrono po ete misala oyo bokabulili biso eza ya mingi esengeli tosala yango kaka lelo po lobi debi ya fete ntinsani ya batata na bamama tolakisa volonté na lumbangu nyonso topesa oyo toza na yango po tokota misala tosili si boye na tongo lelo onkombo tata mwana pe tata Molimo Santu amen.
Lukunda, Lukunda Tin. Lukulula, Mok. Lubaluka kulubakala, Dolo. Voilà, touti bongo kolanda message ya papa Songia Nzila. Oyo apesi biso na ntongo ya lelo ya kitoko makasi. Biso ba oyo tokoti liboso tokota bongo na misala. Pamba te oyo ezali ko
Merci Feki. Mama Mwilo tokobosa na kombo na yote. Mama Mwilo tokobosa na yote. Merci Faki. Voilà. Noko lelo, yeah. Lelo nde lelo. Lelo eza mercredi kasi. Lelo nde lelo. Mama oye. Eye. Tozali oseye comme inondation. Kasi nazomona oseya ezobende na bende na ndenge nini wana sa. Fumu ekaukaka te kau. Kasi yango aneso bandi te kasi kobenda na benda na wana. Ozomona te ndenge mai yango ezokita. Fumu ekaukaka te. Biso pe tokobuzwilaka bongo papa. Batata. Oye. Tozali. Na bango kolonine. Tozali mi. Ele mokolo ya mercredi ya banani. Ya bilombe na yo. Kasi momeni tuzo bene la bene la boye. Sikoyo papa bako profiter. Sikoyo papa lokola bazokima na bango. Kolo dodo kolo. Soki to profiter kopeta bango mabe. Fumu dodo kolo. Po bazokima na bango. Bazokima. Jamais. Mercredi solution. Embele na ba piego so nyoso baye. Kando mamu. Tozanga la 15 minutes. Papa de la ville à vous l'antenne. Tozanga la 15 minutes. Tofia ukidi. Batata oye. Ba mama oye. $100, $50, $200, $20, 5 000 francs, 10 000 francs, 50 000 francs, ezala franc congolais, franc CFA, kwanza telema. Ndenge kaka obongisaki uta na ndako. Totelema na biso, totelema tozana ngonga mingi. Ngonga eza ngonga. Tozali na ngonga mingi te. Fumu songa ndila za karige. Akofungola nzela. Na ngonga ya za karige. Nani akofungola nzela. 15 minutes kaka. 5 000 francs, 10 000 francs. Ba mama boye ba ete lelo ezali mercredi solution. Ba mama. Bilombe. Ba mama 1000 francs. Batata 10 000 francs. Ouais. Ba mama, grand observateur amoni alobi bozo se distraire, bozo bon mama pona nini? Noko. Ba mama bafongoli nzela na 1000 francs, batata 10 000. Batata 5 000 francs. Kokende liboso eza kokoma te. Voilà. Ba mama $10. Voilà. Ba mama. Bilombe. Batata bazo yana ba franc congolais. Ba mama $20. Ouais. Eh bandie. Ba mama 5 000 francs. Voilà. Tozali kokende. Tokozonga simata kilo bilaka bikokana. Oyo même ata osa musika. Ozomona ke wana ezoko ya. Oya kaka mwana mama mulu. Ba mama lisusu. Banda bo mwana na ye. Banda bo mwana na ye. Ba mama 5 000 francs. Ouais. Oye bilingomba. Batata 10 000 francs. Petit nanga zala pozo oye bilingomba. Mama mwila akozala na distance na yote. Vraiment. Voilà. Boyoka. Makambo ayebisi ngai okolie. Mama moto apesaki ye koli. Kasi ezali bongo. Ifazaka semba.
Ba maman 5000 francs. Voilà. Ah. Nani akolingisa kiti ya papa $100, $50. Tokotia banjaka meka kotia ba. Nani akoya koningisa kiti ya papa meka kotia banjaka soki kokata na $100, $50. Donc $100, $50. Ba maman $10. Ouais. Ba maman 5000 francs. Ouais. Batata $30. Batata 100 000 francs. Et ça qu'on a na carte enveloppe. Batata 10 000 francs. Maman $10. Ouais. $10. Ouais. 5 000 francs. Ouais. 5 000 francs. Ouais. 500. Batata $10. Batata 5 000. Ba maman 10 000. Voilà, eza bongo. Tokeba. Batata 5 000. Combien? Ba maman tokeba soki mercredi ekei ezali libabe pamba te mobu oyo eza ya ndenge mosusu. 10 000 francs. Ba maman boyoka mongongo ya noko. Oh noko libota ezalaka boya noko alakelima tolobi bo mercredi soki ekei na début oyo ya l'an 2026 ezala libabe te ba maman 10 000 francs. totelema na biso 5 000 francs. nano $50 monani te nano $100 $50 non emonani te ekomonana papa zala pole $50 non pole $100 mpe nano emonani te pole nayebi te. Ah, bandeko basurveillant lukengo nanu encore bapie gauche oyebi lukengo tobengaka bango nini nzombo le soir basurveille mpo bayi mbala moko po $50 natongo nzombo le soir natongo nzombo le matin. Bamama bakolo mercredi ekende to ekende te jamais batata 10 000 francs. bamama nga nazobanga liloba ya mfumu ya liboso batata $10. nazobanga bamama 20 000 francs. Ouais. $50. Bamama gauche bopike pende mercredi ekende te soki ekei soni ekozala ya bamama 2 000 francs. voilà likambo kokamwa awa papa misipre asepeli papa directeur général 5 000 francs. mondo asepeli po ekokende te jamais batata 1500. ekokende te ata manzaka wana ekokata ngai nasombaki gilete naza na foshe na ngai mekako c'est-à-dire mekako yo nde moto oyebaka batata te bamama 5 000 francs. voilà eza bongo batata 2 000 francs. totelema na biso nazoba yo nde moto oyebaka batata te mercredi batata bazalaka na botosi kasi soki bamoni mwa erreur baprofite donc biso balobaka bien oyo akokende no nzela moko batata 1000 francs oyo akokende no nzela moko soki azokotraine mwa moke kendaka kotutaka ye na talo double pate te okobete double pate te omoni talo oyo otuti ye akomprendre ke nazotambola malembe mingi est ce que okosenga bolimbisi kasi ye moko akokomprendre bamama bolanda wana francs. C'est pourquoi omoni totuti bango lisese encore pas misi pepe nganga munene ye wana aza nsima kuna sans effet ekosimba te bapie gauche bazali
ba mama ba pied gauche bazali ba yi en foule plein bongo Maman combien? Malembe pole Maman $10 plus 1000 francs. Voilà. Ouais. Bana batata wat. Maman 500 francs. Maman soki ozalaka mwana ya batata dela na ndako. Yoka. Mama yeko yebisanga boye. Loba. Ayoki pe bilelo ya mingi. Donc place ya vandi. Ba mama bazolela. Maya miso ekiti. Yango amoni soki encore lelo pe lisusu mercredi. Soki apesi na tata alors ayebite. Angokende kosengela bolimbisi wapi. Yango kakanga pe na yebisi ye bon lokoleza nango $10 pesa kaka. Mais soki ezala 50. Adama yele, parle yo. Ba mama totelema pardon. Mercredi solution. Boyoki nege Faki. Maman 5000 francs. Faki a interpellé biso. Faki a interpellé biso. Mama mwilo tokoki kobosana yote. Awa na Yerusalemi. Mama mwilo mercredi ekoki kokende soki moket. Faki vraiment félicitations maman dirigeante. Vraiment. Bon, maman dirigeante. La bimbaleke là. Likambo kokamwa. 1er avril, $100 et monanité, $50 et monanité. Et comment nana? Tu yebi. Et comment nana? Maman 5000 francs. Voilà. Déjà bon. C'est-à-dire Mama Karibu, Mama Pasteur, Révérende Karibu. Bana nyoso Révérende Kinanga Karibu. Bana nyoso bayebi yango. Yo motalukaki nzobo le matin. Mama malade. Papa ito mama malade na bibie. Papa Denis mama malade na bimi. Beta bombe atomique. Maman 10 000 francs. Voilà. Mama Karibu. Maman 5 000 kwanza. Voilà. Maman 2 000 kwanza. Maman 5 000 kwanza. Voilà. Encore basoda tata. Basoda tata molemo sa. Soki boye. Même biso batata tozo sepela. Soki mama babandi ko pesa boye. Parle yo soki omeki ko bimisa banzaka na ngana bimisi paquet ya girete ya na kati yo sur place. Et bon, mekako vous avez l'ombe ya tata. Meka. 50 tata bima na $50. Soki abimi lobaka kana na girete na poche na. Batuni boye. Tata. Yoka lobe okendeki mission de service na Lumwenu. Basafu ndenge nini? Papa so na sololi yo li solo Lumwenu ha. Saisa aza bokulaka te. Saisa aza bokulaka. Nazo ya ba monika motoka papa saisa ya zo ya noka zo ya. Tala mangala ngana bi mangala ma okanga no bokonjo pesi ngai papa. Voilà. Ngana lobi ngana lobi tato ya bandiko koma na esika tokomaka. Batata oye. Nini? Ba responsable oye. Pole. Dynamique oye. Pole. Patron oye. Pole. Liko Seniao oye. Yo parle yo. $120. Mama Touba mawe. Soni kutu bien oye loba papa Sylvestre aloba soni kutu bien mama Touba soni kutu bien nyoso imbele mama nani kimpa vita mtaluki yango papa pasteur sabenga kikimbi elekela ye azo yate siko moni makamyo mama kimpa luki mama kimpa vita moni makamyo luki kendeka adoya omoni makambo luki omakimba vita tango pasera benga kesoko yaki na yonde etalie fumu dodo ko ya memaka to komina suka ya memaka funda yota yota molimo santo retard lekaye Moi qui fais la luki makambo.
bopesa ye sani ejande mikailu te bawo bopesa ye bopesa ye sani elongi kimbelekele komi mikailu matondo biso bamama topesa makabo elongi kimbelekele bamama bilombe la force tranquille kimbelekele retard yago irugi makambo fumu dodoko pardon wewe wa fetiste nani alugi makambo no mama kimpa vita alugi makambo de la ville yondi makateke misala sikoyo mama kimpa vita apesi yo mosala te sala mama maman 10 dollars voilà Et pas ma maman, 5 dollars. Mama. Maman, 5 dollars, 5. Mama kimpa vita uluki makambo uluki mbelekele na yo fumu elowiki mbelekele zane mikailu bolukasani totanga yango ti meme 10 heures tozotanga yango imbelekele lobinini baba pasteur na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo pole bimbelekele ya mercredi ya lelo batata 47 000 bamama 77 000 Éliminé. Talaka tadi yangolo. La okolanda tadi yangolo musika. Tadi yangolo okolanda la ngolo. On a pas invité. Hein? Bon moi invité oya kopola. Jamais. Maman tu vas ko dans l'invité te. Mama sengo penda bo dans l'invité. Mama oyo. Bote ya mama kimpa vita aya ka retard te. Yo mutaluki makambo ba $100 siko police bino. Olandi. Ba tata ba gagné. Ba mama to betela tata maboko. Mama kimpa vita to kufunda yo kwa tata molimo santu. Retard lundi, retard luki makambo, mardi, mercredi, to gagné 3 jours successifs. Mercredi ngai nawa noka Samuel tadi de ngolo polo batata mama dirigeant toi le courage. Bah, qui trop sûr, mais. Bah, maman va inviter. Ngayo. To Samuel. Allez, maman, to telema. Surtout, pied gauche, komeli biso. Botelema boya kosepela na libanga solo tata kotikala tata tata kotikala tata oyo azoya tata misala ya le 6 avril tata voilà totelema biso yetu batata pe batelemi eyinge ye moko de la ville eyingeri eza na de la ville na évangéliste na bachef de départementaux badécageur na bainspectorat na eyinge
batata basepeli makasi kobanda lendi libanga kaka batata mardi batata lelo mercredi incroyable mais vrai bamama bozalaka bainvité invité n'invite pas mawe bamama ye invité n'invite pas kasi bankolo likambo batata bankolo mosala batata bankolo le 2 avril batata bankolo le 6 avril batata ya solo nasepeli bagauche balobi tomonaka libanga oyo mosika tomonaka yango nde na batelevizio tomonaka yango nde na bapareil tomonaka yango na bareseau sociaux nzoka nde libanga yango ezalaka elengi boye soki batata bazwi mokumba na bango ya kotonga babengisi bamama bozali invité pamba te tata alingaka kaka mama azala pembeni na ye bamama ya solo bozali invité bakolo libanga batelemi na ndenge nyonso ekoki batata pe lolendo batata lolendo de la ville akoti na molongo ya libanga mpo amoni banda lendi kaka batata mardi batata lelo mercredi seke mercredi ezalika mosusu mama mwile libanga ekeye epai ya batata ozali invité papa invité yo voilà eyinge lelo nde lelo lobi ekozala boni lobi ekozala ndenge nini lobi mpe ekozala boni nazobanga pokwa ya lelo mpe nazobanga mpe ntongo ya lobi encore libondeli na 9h30 vraiment félicitations ya solo tala libanga kaka na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo na banza ezali surprise kasi surprise te yango tosengi deja na bandeko na biso ya Londres tata Nzambe deja si abimi azozela kaka biso tata Nzambe abimi azozela kaka biso.
nsima ya titiani ya batata na bamama na kwasa tomoni bongo lobimi ya tata Molimo Santo kati na biso pamba te apesaki bino mokumba na bandeko na biso ya Londres bongo tokolanda programme ndenge nini babongiseli yango wana tozali komona basurveillant mpe tomoni mutuka. Nkumba tata mwana pe tata Molimo Santo yawe nzambi na biso papa Simon Kimbangu kiangani Molimo Santo ndenge olobaki na ngai ozalaka na commencement te ozalaka pe na suka te ezali ya solo papa soko bimisi liloba na yo ezangaka nguya te malgré mikakatano kasi yo nzambi soko olobi bana na yo bango yo ndenge osengaki yo soko sengi eloko oyebi eloko nini otiaka na esengeli na yo ya bonzambe yango wana opesa nzembo botika koyimayima na koyokisa bino soni te ya solo papa soko lobi liloba na yo yango mpe emonanaka bana na yo ndenge osengaki yango nzambe oyebi ndenge nini kosala po te kozonga na bango kuna boye mpe bayaki te na biso banso malgré tosali yango un peu avant mais ezali bosolo nzambe normalement il faut esala malobi mais yo nzambe soki olobi moye kokakola ezali te olingaki esalama lelo oyebi ntina yango wana topesi maloba na bana ndenge baye na eloko yango nakumba tata mwana mpe Molimo Santo amen. Merci papa, président général. Na kombo tata mwana mpe Molimo Santo. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe na biso papa Molimo Santo. Biso ba surveillant ya Angleterre. Oyo tozali représenter lelo awa. Toye kopesa yo libonza oyo okutanaki na yo opambolaki yo sengaki biso likambo bozalaka na ba Jeep Land Rover na besoin na Jeep wana ya kala ba marque ya ingeta papa tozozonga tokosala letter secret ya biso na yo tata sengi apesaka pe provision ba mécanicien awa mwana yo ebie tozwi yango toyaki na pesa yo na mokolo ya biso ba surveillant yo lobi ete to l'action yango lelo po ete ban eumela alors na mutuka wana pe yo sur un service après une année après 2 ans to somba botoko sala nyoso ko senga biso yo ko sengi biso amen. Londres, bauti vão completar de bango, sobre todo mundo é bien, e da bango marque a cara, lolengi papa, alingela que ango sikowana batiko tikamikanda, pikotaki ya jupe. Nzambe kosepelaka na moto ya kotosaka. Nyonso wana ezali kaka mpona development. Kimbangisme oye. Kimbangisme oye. Kimbangisme oye. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye.
Esengo bi esengo te. Kiese voka kiese kwe. Sai voka nsai kwe. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Pesi merci. Eza ya solo. Tusengaka Land Rover. Parce que en Congo central, toyebi ba poto ndenge eza kozala na ntango bapapa bazalaki ngai nakosepela mingi na Land Rover nakodinda te nakokangama te nazokende kaka vert mwana papa kotuna nakita ngai tokokita te evanda kaka tozoleka toleki alors ti na ntango oyo nasepelaka nango mingi partout aza kotinda ngai nazaki kokende kaka on a sengaki donc kola bango baye nango pesi esengo surtout côté Mayombe ba montagne na ba poto sina mesa na kuna tomoni yango pe ye boye ekosalisa biso mabe to malamu to yamba na kombo misato na kombo ya tata mwana tata Molimo Santo. Olim sabiso pwana kuzwa nzela ya papa nantina ba Land Rover mituka denge papa sengela kiyango ba Land Rover na tango wana na 1979 papa Mfumalongo papa dengene kuntima ye moko mtasenga kayango donc asengaka ba marque Land Rover soki totali na faki kuna faki Kinshasa toyebi ke Land Rover donc textuellement ndenge papa Musoki yasika bapesaka ye ezalaka na ntina ya réunion makasi oyo bapapa babengisaka na conseil œcuménique yana kosenga papa Christian Oleka otanga badate wana ndenge bapapa basengaka papa diangena na tango wana asengaka ba Land Rover ezala ya biso moko pona kotambusa bapaya wana ya conseil œcuménique pe eyaki kokoma na 1989 na tango boyei ya ba savant nde papa Mfumalongo papa Dangenda asengaka lisusu ba marque Land Rover kaka na biso bandimi kutu itango na sengelaka yango te mundimi nyonso asepeli asombelanga marque mususu te Land Rover pona koyamba ba grand savant oyo bayaka wana bakokaki kotambola mituka mususu te kaka mituka ya bandimi ba marque Land Rover ye moko papa Diangenda asengaka yango asengi papa Christian pona pesaki yo badate wana otala yango poko mona eke papa Simon Kimbangu Kiangandi azali kolanda nde makolo ya batata donc koloba ete le 6 avril ye moko ayebi bapaya nini oyo ya koyamba pona 1989 wana ba savant wana balingaki bayeba solo soki tata Simon Kimbangu azali solo nzambe likambo wana bayelaka mama moko amonaka penza eke solo tata Simon Kimbangu azali nzambe toyebi ndenge mama wana mundele wana akendaki kofukama na foto ya papa Simon Kimbangu. Oui, papa Christian. Merci papa na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Koya ya bapaya oya liboso ya conseil œcuménique des églises ezalaki na mois d'avril na 1979. Le 9 avril 1979 nde délégation ya conseil œcuménique des églises eyaka na Kinshasa pe basalaka tour ti awa na Nkamba.
10 ans après, parce que l'église Kimbangi s'est dans le conseil œcuménique des églises en 1909. Donc 10 ans après, de basalaki premier atterrissage na bango na centre d'accueil na 9 avril 1979. Tant que comme en 89, donc 10 ans après le 3 juillet, de délégation ya liboso oyo eyaki koprepare nzela ya kolala basavant. Yango wana mokolo wana papa yangenda papa ndongoloboli asengaka lisusu na bandimi mituka epui kobongisa centre d'accueil esika ya kologe bapaya nde abaya kotu biso nyonso baya to baya te kota bambuta epesaki mwa silence papa alobi aseke bambuta baboyi na bango basavant baya me biso nyonso na Kinshasa tozalaki na ntango wana tondimaka ete baya nde papa asengaka bamoyen nyonso ya bandaku et puis bamoyen ya déplacement na bango nde bayaki na le 15 octobre ezalaka un certain dimanche le 15 octobre 1989 nde yango bakomaka na centre d'accueil nde conférence bayelaki ebandaka le 16 octobre 1989. Merci papa. Papa biso tocheka commentaire. Na ndenge za kosenga mituka. Yo senga ki yango le 22 mars l'an 2026 et comme la yo peut être oyamba bapaya le 6 avril l'an 2026. Donc les Cambonios et ko sala makandenge batata batinda kayo ndenge zola na pendenge batata batikela ki yango wana papa to cheka mwa commentaire wana yango katuchima commentaire to silisi na biso papa. Merci papa Mbenza kendo bwakela ngomai. Prince Londres, ça va, merci. Ya mwana pe tata molimo santu ya solo tomoni biso baso André Mbenza Kiangani ala papa azali bongo kosengela ba biloko nyonso to mituka ngo ndenge azali mokokisi ya bilaka nde tozali komona makambo nyonso ete tokoka bongo kobongama makasi ezala na nzoto mpe avril ayebi ntina nzambe liboso ete asala likambo na kati ya mokili akolakaka bongo bato mbela ya le 6 avril 2026 elobelamaki bongo bandakala ete tokoka bongo kobongisa bandako mpona koyambela bango ndenge nini auti bongo kopambola mutuka mpona ntina bandeko na biso bayeli biso solo bango bongo representativité ya bayelisele ya sika nzoka bamususu batikali bongo na mboka Londres pe Angleterre mama bebe bazali na libota oyo bazali na nzambe na bango bake ya kala yango wana ko répondre na oyo papa bantu asengaki bango Angleterre oye félicitations na bana ya Londres ba oyo bamipesi mpona likambo oyo ya kopesa tata molimo mosantu maboko papa te toyoki epai ya papa Songia kokontinue kaka bamitambi ya batata na azalaki kosepela nango makasi yango bana Londres tala mpe osifaki Merci Faki. Kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Tusamba ngekuvamba ne mutuko. Kalepi mwana zola kwa ngesi mwana velela.
tozwa babrike eza na memorial ekita na faki bandeko na biso ya pied gauche bavolontaire biso nyonso toza awa tozwa babrike na memorial ekita na ndako na kije ya faki mosala eza makasi kuna bandeko na biso bavolontaire biso nyonso bafaki basurveillant biso nyonso bavolontaire tokita na memorial sika sikoyo tokende ozwa babrike ekita na kije ya faki mosala eza makasi kuna soki omoni ke oza na mosala te bandeko na biso ya pied gauche bavolontaire tokita mbango na sikoyo na memorial tozwa babrike ekita kote ya ndako ya faki mosala eza makasi kuna na banzi toyokani tokita na lombangu biso nyonso bavolontaire basurveillant biso nyonso tokita mbangu na memorial tokende ozwa babrike tokitisa yango kote ya ndako ya faki mosala eza makasi kuna bandeko na biso ya basurveillant bavolontaire biso nyonso toza awa tokita na lombangu sika sikoyo na memorial tokende ozwa babrike tokitisa yango kote